mon Seigneur, je te bénis mon Seigneur, je te loue mon Seigneur, tu es digne de louange. Nabenga Kaolo Dieu de cette fois-ci. Frère Lembo Jean Bibi présente Sœur Julie Toussé, la voix la plus limpide de la musique chrétienne, dans un nouvel album, Le Dieu de cette fois-ci. Le Dieu de cette fois-ci, nouvel album disponible en CD, cassette audio et DVD. Sœur Julie Toussé au danse, le Dieu de cette fois-ci, de louanges et adoration de l'éternel Dieu de l'univers, rien que pour vous. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur, le Dieu de cette fois-ci, une œuvre signée Sœur Julie Toussé. Gloire à l'Éternel. Tu fais tout ce que tu dis. Jésus-Christ m'a sauvé, du péché m'a délivré. Sœur Julie Toussé, dans le Dieu de cette fois-ci. Du fumier tu m'as tiré, à la gloire m'a élevé. Je te louerai toujours, Jésus. libala mwana yaki na komande ke kuna kata libala atango nasanga mona mwasi bavana na mwasi ndengeni so oza na besoin de camp mana uyebisa na kofanda na ndako lokula ke kumona kuma baba nasima mutu na beto mais soko sanzinga lobi na ngana kene na ngaba Bongo je dérange moi. Zoate. Pana mana ndi makasa kuluba. Bongo je dérange moi. Oba musa. Na bongo be kuno kasi. Masani. Salu kende. Maki de wa. Talembi. Ule mbanga. Si o kuzi sana ko le mbelinga. Ko le mbelinga saloni. Masaloni. So la suba vérité na yote. Yimo bana wa musa. Yani vérité na yebi na ngelo kungote. Na yebi ke na ngiro na kuvana na ndaku na. Vérité ni. Abazo wa mayumba. Otena na yake na yake. Ha?
Attends, oui, Ryan. C'est ça, on s'est caté. C'est la vérité, tu as la chose à la c'est la quoi? Regarde. Même si on a dit ça, on a dit c'est pas la chose à la yo tu m'inviter yo ba pasteur to sur la to sur la ligne to sur la famba donc zamba baba na raté vision que nous na raté to baba ngoti ah na tout la route deux jours on va méditer yo continue on va méditation les agani en plus là quel hôpital kuna yo beloni ba bisinga kuna pas docteur hein o banda ko bisanga ko moko il c'est la vérité hein yo quand si méditation dans zakina oza pamba na kena ina moni docteur expliquer que non nani na sana ko pesa moi c'est invité depuis ça la vérité vanda on a bien la biso mbali non chaque fois ko bisanga vérité o ko bisanga vérité papa na ngai na yebisi yo ko bisanga vérité lelo vanda ko bisanga vérité vanda ko bisanga vérité bon, il y a ça ma vérité sur moi. Ok. Papa, il s'est pas bien, il a tout pour passer que il s'est allé. C'est là qu'on a quand c'est qui pour me n'en abouiller papa. Nous n'est pas là. Papa non, c'est là qu'on a quand c'est comme une donc tu vas aller au bimba, tu vas aller au ti, expliquer à l'homme côté. Moi pas pour te expliquer à l'homme côté. Papa, là c'est là tu as oublié l'hôpital. Na pas oublié l'hôpital aux oublié. Papa, Isaïga na yebaki na satana kamdala takanga mukolo wana takamala mufe na yango papa. Alors, ton soukanga na oboy. Kanga biloko à partir ya lelo. Tokani kanga biloko bima na. Bima la mission. So quoi na on va faire dans bima la jeune ça. Mwana na pato papa. Pato papa. Uzanga kutependa uzanga wapi papa ngai. Uzanga Laisse-moi. Bima. Papa, ils ont sous l'air. Très bien. Oye Gavi, nalela yo fort. C'est pourquoi nakusenga yo lungo na yo kuna yaka awa epanangai. Ngana za mobali na yo ya mulimo. Nako répéter en chaque fois. Isa Saint-Esprit apesi ngai yo na maboko. Mwasi oyo omoni na yaki na ye nasi na bwakisi ye eloko ya pamba epai na ngai kaka yo donc nzambe ya asali kaka ke bolinga na mwasi yango kaka bolinga na bolingo na bino moko tile boye na kitasa awa après nzambe akola so obi nzambe ko ata mutazana na Londres ata mutazana Espagne de Richard Kanza azana Espagne ndengwana bon akosa na basi na ndenge na ndengi mais mu akanza malongole kuna abiki ebalaka Gabriel voilà umoni mais ozaki na
na mboka kuna oza na mama wana nzambe abino te beka moni nzambe te nzambe aza la façon to kutisaka basi nyonso na obali atako oza wapi oyo yango nazomona prophète. Donc nzambe a arraché ngai na potopoto moko boye. C'est pourquoi mwasi nezalaki nga prophète mwasi ezalaki nga mwasi ya molimo mwasi ya pamba te. En tout cas na parole wana mazoponanga mpe ekoya oyeba biso ati ekoya koma attention kulongola te te nazokongisa nakanisaki ozakopoko yeba. Donc Gabriel, pour moi c'est toi seul qui est ma femme du ministère. Femme ya ministère kaka yo nga oyeba papa prophète oui moi fio na fana na bande bosso na fana kwa sa koto na na regard na ye ekota obi papa obi ko sino ko pour kala kiti na fana ki na simbe na nzo ay ko sala ndenge wana oyebi Satan Gabriel Nangai Satan ayaka ndenge na Satan awa le Satan tika uzana raison mami zela na église na bonga ngamba Satan ko ayo simba na ngote uzana so ka ya ya na ye uzana raison na yo mel na do ka azali kana est-ce que na yebi atako yeba yi na yebi atako yeba yi nga ningi ta fimo l'église ti so ozo prêcher liboso kuna na ningo ta ba cité ta ka ngai so ta nga to tali ba mi ba ko zala bongo o mona ngaza ngo so sote la tamina mo so na kingo parce que na misu to kini mimi o regretter ko sala ndenge wana o lobby ko sala mama ko sala ma d'ailleurs to ko déplacer ye place wana akubana uzala na ou bien la porte ou bien la sima kuna bato surtout na sima kuna côté tantina muso afana ya mwindu wana afana côté kuna oyo na emiso etana makasi amen ezala bongo ba manchani soma musique to bile bo muke to bina so nzembo wana to bina oyo kusenga ekosala Oui, naza kuluba bilamba oyo boza kolata naza kosepela nango te naza kolakisa te ke boza mwasi ya mutu fo azala nzoto na ye respecte bino mibali boza kola nani buba biengelanga nani mama buba banda lelo bakombo dede minya o confiete na boya yo zungila kombo na yo wana na yibeli sila buba yo za na bibi mama ça va faut relata pour toujours jouer tout Patrick Patio botele bina gana kamingi te Laisse moi déjà. Wapi buba. C'est ça. Et puis il y a une là. Quasi mon mot là. Aujourd'hui bon. Kenana ntena za disona sola na dini. Tante papa. Yo zonga zilana yo ya nécessaire ya munga za bo.
kazako po usianja katese mono toni tous les jours naza kupesa iba chemise mais na kuiba te sokusa kukenda kukaba ubie koma ndalingina libambo c'est moi le propriétaire yandako ndenge nazali bomutu iza kubeta ngai makasi et puis bandotu naza kulota yangu te bakulandanga mbangu naza kukima telo la kutema mutu kukana ngana sima bona mutalo mona mwana muke awa za kutu na mimi te eza normal te za mabi puis ba avocat ya yibinisat yetanga ye akangi mavocat abendi ngulu finda abimisi bango tango akama te Patrick dit comme ça. Qu'est-ce que moi je bénéficier? Tremblement de terre. Onction brutale. Moi je suis avocat na ina oli ka mususu te ba. Le mwana sema na teni a. Le mwana kumena. Ito bula na mwana so te na buso na ngaya. Oye ibi bavuka na yi. Apesa. Le mwana so ba ba. Ba tu wa to ke. No sa no nyo sa. Siko yeye tombo ke. Ah c'est bon. C'est bon. C'est bon. Obedi? Bonne. Amen. Sana pokola na bonde kuna. Nzabe papa na bolingo yo to nyinguya. Na epa mwana na otika ete masolo na bisole kana bokimya. Nzambe pesa mwana mobali okimya nyo kwa mi. Mwa sisoki atosi mobali ta komi na infidélité. Wana za mwasi andoki. Mwasi andoki nzambe fokola biso mayi. O to solo na mwana ngai mobali. Ezala pona bomo ina. Amen. Ya. Papa, t'as quitté au boy. C'est le papa nanga. Na butu boyo moko li bando vandi papa nanga mawabu ya nini? Vandi kana zokanisa. Nazo réfléchir. Okoko kanisa tia pi papa, Yango batu ko moni batu bazoganga na ndako nzambe ero yo batu balalaka. Kaka nzambe to bondeli yo. Nkono to bondeli yo bazana nguyate. Makambo zo ya mboka bazo boye batekaka koganga yoka. Batinga balali ero yo batu bapeni sanzoto nzambe na bondeli. Basusi wapi? Okuzo mwasi mususu soki mwasa sali ekobo ndako libala eza na kati ya mukanda e centre ya nzambe. Kobenga na ye akende ko continuer mbali ni basala ki ekobo papa mwasi ya ndako libala ibu kotosa mobali. Ebele na yebisa ki mukomususu na église tuko yako yebisa no benga na ki. Na yebisa ki yo mama wana yebisinga zana mibali boni 4 ba yakala ya ya mvimba songa mufe bumbina deve ngana zana mulimo musantu nyoso bimakawa eza ye moko tata nzamba pesi yezo mwana mwasi yeso mwana mwasi abimisi tadamalamu aliaka na mulai ya singa na ye so bakangi tabasinga au que nous lions pour voisin te place yo kangele matito eza pemeni tabako sala nini eza me commune centre leo malali tata nzambe ye moko en personne aye ko visiter ngai alobi mama yezo a mwasi kende ko mona ba mpate na yo solo na mpate na yo ya mobali ola kisa nzela zakana ni bungi wana nzambe ye moko nake akepa yezo mobali te aye pa ya yezu ya mwasi po ebike nguya o pesa milangai
En tout cas, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Dès que ça, on a monté na biebi. Mais na ça na bateau na la linga la monté mon achaka numéro. Zali. Mon frère, vraiment bien bolinga yeso akita fongoli mapata. Hawi papa chéri, kokene musika tetala leya na ndako. Papa. Ezali bonza na yo. Tanga liboso na ipesaka bino leya na baki nkolo atalisaki bisoke. Leya za mwana na liboso. Kola yebisinga no mama. Ezalaki nde mopanzi onga na longola nzamba lobi abosani. Prophétie lobi kaka ya lobi. Nzamba mama na obosani boyini mopanzi wana nde nalakisaki yo eza nde mopanzi ya papa ngabi. Nzambe. Kutinga na makambo minene bo eske na kokoka. Yona bina koko kufa kamwa nzambe tena yakozwa matama. Et puis le balinga tout en la voiture na bi nzambe pour la nzambe mabi message comicité. Papa sala makasi. Tala pembeni na yo. Mwasi alani wana. Na tuni pe nzambe za na erreur te pour moi na ngo pesa kutalelea nzoto vandi. C'est quoi son chapeau avec toi? Muto c'est bien dit bengo ko ndeba nzamba zo boya Seigneur, c'est pas de ma faute. C'est une faute ya muto tinga zo comprendre. Ah oui. Ouais. Zo mona ba problème zo kila mati. Eza pona chaque côté. Ezali pona Léa. Moi sina oyi wana. Toko célébrer mariage na mi officiel mais faut balali. Chai na ndako. Oso kangai. Chai na ndako. Mwasi alipati. Mwasi oyo nzambe moko azuna mapata achana moki. Oso ka papa. Mwasi alipati. Ezali lipambo lino oyo Yesu ye moko en personne. Apesi. Boula pe beleni a papa na ko que ça va on funa ke limbangu funa sana mabonde limoko. Funa Joseph Kabila. Nazana mabonde limingi funa élection. Akina ni kuna funa bonde la funa yi. Alors téléphone on passe. Ikambi papa nzamba tombola yo. Kasi dimi na yo. Ezali ba 4 ba papa 400 yo tika 250. 150 nyango. On qui ça. Ba problème nazana moté. OK. Na kumaki na kai nyongo. Nazana ka effacer déjà la reprise. Ngi kala kiasi. Non malam. Ayo kota biso. Na yi papa na ngai. Pasteur Ali. Pasteur Azali, ça prend tout ce que sur la ngai azana bureau na ticket kuna. Ngomo na nai. Kota zala ikuna ni. Eska ko yambanga. Po anite mama ya Azali mobate limpate. Alors soko zongeli papa na ya mbote kwani. Kota omona asa kuna Azali. Asa ko mfundisa. Papa. Le bel boy. J'en ai quitté la nouvelle. Pardon papa. Pardon papa. Papa estima ya pamba. Papa nasalaki mabe papa. Tobondeli nani? Na pamboli nzambe malamu vumo bateli bampate na yo. Tika ete masomo na biso nzambe ezala mpona lokumu na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Olebele boye boni. Kende mobembo to boni. Papa ezalaki mobembo te papa na ngai. Nakosamaki papa na ngai, nakosamaki. Nakendaki na église moko abinzami nzambe biseli nga libala. Papa na ngai nasalaki erreur. Yo na papa tili boyo na libala te. Ah papa. Chéri asalongola nga na libala papa. Chikolo babo. Mais
problème na papa mwana nanga papa ayebi tata mosusu ayebi kaka Thierry papa mais ça devient sérieux parce que tu me parles d'abord mambo ya papa Thierry boss na libala te et puis aux autres pour évoquer le comme moi na ayebi papa Thierry est-ce qu'il y a un problème pour maman na wana papa tobandaki na biso malamu nga na mobali nanga baprofete wana bayeba ye koprophétiser na ndako Thierry mpe azalaki wana oyo mwana wana aza ya Thierry te mwana wana aza motu mosusu ayoki boye abengani nga alobi funa liloba mwana wana motu mosusu nini papa oyebaki nga baproblème wana aza koya baretraite awa nga na Thierry toza kokende bahôpital abotaki na nga ndoki te papa toke na hôpital boye ye azotina nga ngai moko te nga na kokende te yokende le na kokende ye atikali na ndako kaka boye sikoyo namonaki na nga papa limisanga mpenza nayebi ke nasali lisumu me ezali na volonté mpenza na omoni ntango ozala na okamba ntango oye na église d'abord tu mets pas de prophète baprophète oyo église namonaki bango ya banzela bamemi nga na église moko église yango atikala koyeba ta kombo te ezaka na quartier na biso oyo ezaka pembeni kaka na biso papa baproblème na mobali nanga ti bato moko mibale baye koprophétise kunaki arrête mama Chako parce que tout ça ezaka à cause na bino boyi kovanda na église esika oda batikaki ovanda te kolanda toujours baprophétie par-ci par-là omoni kote prophétie na mio maintenant je te prépare ke obebisi libala na yo makambo ya mona ekomi sikoyo compliqué et puis yo moko oza sikoyo na base même ya makambo ya bamalheur na yo moko et après vous allez condamner le pasteur que pasteur wana lokola aprophétisaka te lokola peut-être aosala soki nini non bino bandimi nde bokomi soso ya pasteur lokola banganga eza mpe ya prophète wana te alors maintenant dis-moi oabuti na niveau nini siko papa Thierry aye koyeba vérité ke mwana wana ayaka ya ye te wakala nakutanaka na mobali moko ya d'enfance nde nakenda komeka ngaka te nayeba soki nabotaka to nabotaka te nazemi sikoyo Thierry na ndako ayebaka kaka mwana wana azalaka ya ye papa Maman Chako, est-ce que d'abord parce que na reconnaître ngo papa kasi mwana oyambola mabe wana ozongela ngo susu te na ville yambola yango mpe na ndimi na miso mobali na ngai voilà kolela susu te omoni kolela oyo nzambe ayoki yango bon omoni ndenge oyo deja reconnaître mabe na yo mpe oyamboli ndenge wana c'est bien parce que bilobi na biso eke reconnaître d'où tu es tombé et repens-toi donc ekozala malamu mingi mabe wana mpenza ezala mpe ondima ngo même na miso ya Thierry alors nandimi papa nanga aboyi kopardonner nga bon c'est pas un problème même si aboyi kopardonner yo nzambe oyo osenge pardon déjà pardonné alors na osambela mpo na yo comme ça moi-même na osala moins fort na mama pasteur tokutana na Thierry mais koza susu mie toza susu na mokolo yango parce que nayebi te soki eza réel mosenge pardon mais comme tu m'as dit que osenge pardon nakutana papa Thierry mais kozongola so bacomportement na te ça va papa siko nazovanda kuta epa tata mosi na nga mwana pasteur mwana comment ça me répond mobali wana kutu akufa na ye mpe mwana atikali kaka koyeba kaka Thierry kaka tata na ye mwana atikala mpe koloba ata lisolo wana te na bafamille ayebaka mpe teke nini aza na zemi na ndenge akufaka na ye Bonjour ma sœur. Bonjour, nous avons des soins comme quelque chose. Vraiment, nous avons touché ma casse. Alléluia, 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 escrobondo, 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 alléluia, escrobondo, escrobondo. namoni toswa libanda awa moni eza bien te tokotaka na kati toswa mpo eza besoin amen père osundimina nzambe na bomoi na yo po nzambe ozotalisanga makambo nini na kati ya libota na yo mama no tatana bakufa na année 74 ntango léopard azwaka coupe d'Afrique ainsi dit l'Éternel nakosi
T'es aussi tes frères. T'es aussi? T'es aussi. Moi, quand on a des bandits, avant d'en avoir, on a aussi. T'es. Aux hommes, on a aussi. T'es. Au bandit, côté Kassima en 2001. Aux hommes, on la poto. La cosa Amen. Frère, l'église n'a pas de l'adresse, mais l'église n'a pas de sœur, mon ami, le bien de venir toi. C'est même avec toi. So comme quand avec toi, tu église oya Yesu akaboni na ngamba mubale, nasi na mubale. Yesu akaboni na ngamba mubale, ayena na ngamba mosi, ayena na ngamba ya mubale. Kwa église wana, mama molimo zali, papa molimo zali. Ngai frère Zebede, ye frère Guilin, tutindami na papa molimo na mama molimo. Soko ye na twana okukuta na bango bakoloba ya mingi pona onga na bino eza boke eza boke mais bango bakolobelo mingi koleka pe bongo ino ko changer ndako manga église oyo oyo ba makambo bomo ya bato bonde ozoloba amen mais on va za na besoin na mama kasi neti boyebi singa boy en tout cas la kosala nyonso tuna ya amen na kosala na koya vraiment ba nyonso tuna pona ngana za solution amen sœur amen nzamba pambola yo transport. Sérieux. Mais on nous a mal le lelo. Eh, $10 pour la salle ensemble de cette langue. Ma sœur, Nicolas la Simone est en boîte. La poste. Tu es au poste frère. Ma sœur, ça m'a révélé à Jésus. Là on m'a ça m'a pas là. Mbeka motuya maman, mbeka motuya maman on a $10 pour buka combien? Pour combien maman? So on est belé au buke belé maman. L'on a mis au buka mingi ça doit passer.
Semeni makadam, soko semeni makadam. Ndaka kolia, kamine konyata. Amen. Amen. Tale sika yoko pesa mbona ndoko na ngai. Epia kama na nani? Na Satana. Na Satana? Amen. 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 Nzambe sasa lelo nzambe sasa lelo. Mama, uzaka maana class na kosi. Uzaka maana class na kosi mama. Nzambe sasa lelo ndima betu na moko, betu na kasi. Mama, bana ni boti nuka tomati na kosi. Lelo komi na mosta na kosi. Batanza na boko. Amen. 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 Yesu nakazoba na kosi. Amen lokoma mayele na kosi. Amen. Amen. Bada maboko. Amen. Nada. Napanza. Panza. Nasakola. Mokonzi. Yesu. Amen. Amen. Yesu aenda kisasa kaboni na ngamo bibale. Ngamo ya mwasi ngamo ya mabaya. Mabaya. Amen. Amen. Mama mwalimu wako mwalimu. Amen. Amen. Ya mwana Korea ya kisasa Korea bumune kiaje? Bumune kiaje? Awe makina nilala bumune kiaje? Ndana kwa yamba pele kishinwa. Amen. Amen. Ndeko zala attentif na yamba. Amen. Tangu naza ko yamba soki molimo sante toucher yo. Otie eloko na kata chassis tangu mumu na kola ko kende bo sani ni bo pesa ye. Amen. Amen. Ndiko banini na lingala elelele azo salelelele azo elelele azo salelelele azo elelele azo salele amen mama amen Serna ya tukanzamba zanzambi nzambe soka lindio sali no bikamwa amen tela yozo pesa ngeko lo afufu no bi obi nzamba kono soni or na diamant amen tabeta mikiolo amen oh chérie sœur merci bon ça va na place hein aina belelio ya sala kundizanga notango makasi esilie aina belelio ya sala non ici maman excusez-moi il faut foutre nani nango lava nofuta na nini olokoti te soko olokotaki nde ayo me oyibi nga na moni ndongo oyibi siko nini mele kondofunda fafuta nga te ezongo sérieux eza makambo ya mokili yo oyibi nga na moni yo donc mpona funda te fofuta nga bavekuni boye nofuta na nini yango lava nofuta na nini nga napesa bakopa bienbien awo nga naye kotemela mpo oyofutanga bibisanga te nga nakotemela mpo oyofutanga oyo eza kope ya vie mobima oyo ngaki ka kopa 2 jours kopa 2 jours nini kopa 2 jours nanga napesaki yo la nandeko nozikaboti tika molimo ya mbongo lelo lia toza sérieux misa pilipili ekutanaki na liboka mpe esi okuta na sani mabumu moko libumu na libumu eza ndenge toza na yo pilipili auti na nzete pilipili auti na nzete tukuta nde kokuta na leya fo libere nga kofutanga kosabolanga te lava boni bo mongo na opesa nde osisa bapasi na oyosukolele epa na nga te mpona komisa nde melibili oyosukolele epa na nga te lava omi kokamsinga ne bato okamsinga te problème eza te oso elobi na yoki na olukelo mbongo na ndako kuna te na oluka yo te
yo osalaka effort ke 2 jours ezala mingi yo osenga mofuna 2 jours elongi tena okende kolokota na balabala mokolokota te parce que obengisi obenga telefone na kasi ekofi coopération depuis kolobelanga makambo leya okosala ndenge nalobi na yo okosala ndenge nga nalobi na yo nanga te problème eza te na mikolo mena yo ezala prophétesse nakoyebisi ye je m'en fous d'elle amemanga wapi nayebi makanisi place ese ekomati mpona noko na bino nakuna te problème eza te na olukelo mbongo mais kolukanga na ndako te nayebi mais nabi loko olingi te baluko na ndako tu viens donner mato tikilanga mbongo aponi bo tika bilobela nokokota bilobela tosala babala osomona te atikanga makelekende kunga nakondima
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Assemblée. Asina Pongi. Pour moi, le sambo, avec le sambo, ça va qui me prend ensemble. Amen. 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 Moni, maman, toujours. Le sambo, tu peux prier. Ils allaient pour le Belanzambe. La Gibiso, Naiko comme on Zambé, pour le Belangate. Et c'est un token de sous le pas de série. Attends, tu vois qu'il me dit que le sambo est moins béni. Ils ont un mauvais macas. Nous avons tout samedi, maman, nous avons qui venait qui me voit dans mon thème. Pour la mettre un samedi mingi. Na kokima na bino bozali teso na eklezia mais banda penda bozonge pa na Nzambe pe boyamboli Nzambe wana ebike na tango eso moto na ya ramtai pa na ye ay basusu ko pambola susu bina ye mwenge bena opemba la sambo pe Nzambe akotombola ye kaka amen yango wana ekozamala mingi tango tusisi ko sambela wa tosala programme na banzi tokene na ba frère tembele msa tokene na mama pasteur ona ko likamuna wana tokende kuna na banzi ekozamala mingi papati bisika nyonso bochema tambe na bino epesambeli bino tato ngwe kozamala mutokende programme wana na moni pere pusani to comme déjà trois basi bino bo bisika bola la place wana mibali to fana tala bakita ma passer yo soir bébé mais bon frère on to bon bisika boto là c'est comme la guerre ça lui passe au samedi donc je vais trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Alléluia.
Bosan. La voix que je suis comme ça. Tout le monde. Madame Asa. Et tellement été. Il a fait un peu que il y a au coutinga été. Au nous qui est au coutin de l'église. Il m'a dit ma soutien ou la va. Il y a ça qui ont. Hein? Oui, c'est ça qui ont. Oh Bosan. Tiens, on s'en moque. Mais non, jamais. Avant la mima awa, quelque chose doit se faire avant la mima awa. La famille on va y commission bon. On va se banoti. Ne faut pas mettre tout ça là pour que la va. On a un bango. Et elle va. Leva o sana. Pino mo mo sana no bukilia. Non, non po yung, non mo ko yung ko sa pales, TRS. La voix. Kaanga yo. On peut sentir. C'est bon, Maki, depuis nous on se bien, on s'en va de finalement. Na moi qui moto m'a bien exacté ça. On est au Kamsinga. Hein? 500 on va dire moi de Maki. Zone de la Maki. Léa, merci de nous repasser en bon. Je suis très content et je suis d'accord. Mais essayons de me le comme souci nanga, on va essayer d'aller. On va faire un mwanzo tout. On va faire ça nanga. Mwanzo tani, mwanzo mwanzo. Mwanzo mwanzo. Hein? Là, mon métier ça beaucoup. Attends que le conflit l'eau. Tu sais comme c'est là, on a ça la montée. On va dire ça. Na mo biso ba yo et comme que leka. On va dire ça. Na mo ba petit comme là, ba ni nango. On va faire chantage à Nina. Bima Kende. Vous savez que nous avons la rayon. On va dire ça. On continue dans un toto. Bima Kende. La pression 48. Il y a une 48 heures. 48 heures. 48 heures. Tu verras. Merci. Moi, là, tu verras. Merci. Merci. Eh. Alléluia. On m'a mis à point. Ceux qui papa prophète ailleurs, n'a pas prophète. Tu vas n'importe te prendre au niveau église. Yo le mot dit que l'église qu'on a oyé na eti awa na ndako pour ailleurs parce que biso za awa. Ceux qui papa prophète awa ki biloko oya boyo yo sali awa. Que yo zui mon tu a voyage le l'église oyé na ko laksati na ndako awa. C'est pas sûr que l'église que c'est que la gang la batomba là. So va comme raisonner pinga le ngole kuna te na volonté na ngana na. Et puis comment menacer na l'église devant te beleti na balaba zo ben na ngai. Taka mona mwasi to na faute na ko ata oloba tina ata lega. C'est comme ta baba comprendre que vous a mouibi. Nenga na côté la bien. Il faut les gars, beaucoup m'a dit na programme mu kota makadam. Donc au côté petit avec banu ba comprendre le pont. Côté ba moni ngai ke na mouibi na le kan fam na ke su côté so mona na mouibi. Tambile mo la mbonga le mbonga na te hato. OK ba bino. Na mi kona za ba prophète. Na lo bi bien te, na lo bi bien te. Lo la ki mbonga la ta moté. Na lo ba bien ngale mbonga na te. Ba ka ngapena out, ba ka ngapena out. Mo mo sira ngale, ba so ngoti ngale. Ma muibi ha. Ça va na la sauce na ma. Moibi o kondi ma moibi. Merci.
Kosala ngate, obila isa, kosala ngate. Kosala ngate misiro. Kalava. Omuntu yangina to nende sengo tata. Nango sheni nayo. Na misiro. Ndio mtasoma kangu, ukopeta tatana to mama mtasoma kangu. Na misiro lava. Onu kangina nzoto nanga. Osozi. Na misiro suka kaka lelo. Ndela obi makola ko. Bosana wana vina yo. Bosana ko yebanga, bosana ko yebe elongi nango mona quelque part. Ko ndisa ngati sitato onu wana ntato onu wana ko sangate. Oko yo ono to mona binti mtu ko sala ko senga mko lelo wa. Bosana nga. Tata, usikumbuka. Makosa mabaya. Obi bana mota mamba muso ni ngamosa de gauche. Nisko mbana na kumudega sio kuna wewe seni. Na kuna seni. Na kuna wewe seni. Oja kui, umatima ni yote kitabe kifu no nyama. Na hivi sio kwa mkono. Kwa maana mtela na ngala ponga na usana yo. Ukunda kwa baba sasa kina hiyo. Lia. Comment ça boule on a télé quand tu te vois. D'ailleurs tout ça bon hein, tous on a aussi parce que moi Mutsuka zui mo garantie ka pesi na pano. Chaque fois mo fa photo foutité. Babi misona nda. Alors Léa, c'est Pélissangaï. C'est Pélissangaï. Chaque fin du mois, hier, vous foutez une roquette. On a bien dit, non, madame, tu bandera, bandera, là. On a bien dit, surtout comme le premier, vous foutez une roquette. Non, non, non. Là-bas. Non, non. Non, 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 Ok, non. Ok, non. De moment où je suis, aujourd'hui, je vais te dire que nous avons donc, il faut que nous soyons faire baquer. On dit que tu as pas la vie de tout l'extérieur. Il y a besoin comme l'ambo. Vous avez la sous. On a sous pas ça papa pour faire son matin. Quand on a comme l'ambo, c'est si quoi le pont on a besoin de machine. Tout est quand on prend ma pote. Il y a besoin de bon. Oui, par exemple, on a ban. T'as quand vous bougez t'es pris mon analyse. Quoi ça Tala papa, on a pas j'ai awati. On a pas j'ai awati. On a fait une de père et de mère. Bon, kosi on a été qu'elle parle papa il se ticket soit disant qu'elle parle on les a ma camarade. Bon, plus moi ma main de bien ma bonne bien boire elle parle on a pas été comme kuna parle parce qu'elle était qui batte sur ma ba belimbas. Moi ça me kosi na lelo bon de manga awa. Wala kutuko vraiment que ko se on a pardon pas pasteur Paco. Non c'est la papa na molimo. So qui te lelo ndele bo bim sambo. Na bosse que tu vois je sais il y a Londres il y a Londres frère yo France alors tout na la ressource c'est là ba dossier na kenda ke l'ambassade bazong sanga ba kombo nani tangi kanga ya neto pense pichu kanga Yolande Malula bango ba ko voyager te dossier na bango za refuser mais abino za kondi mama en tout cas ma nous c'est ça OK nini 2010 papa on va se ça 2000 combien c'est quoi 2000 combien 2006 pour nous mettre en connu et yo tu n'as pas pour du monde ça bimisa bon ta non en fait alors na bon là bimisa ici go yo tu n'as pas frère bon poto frère beaucoup voyager dossier ni mami ça à Londres c'est à Londres tu sais acheter ça va faire toke na Giren, landa bango. Landa bango. Uzo kama popo tika nanga. Ami mbongo de binouti. Bas mbongo de binu ba escroc. Papa chef le mitu azabi. Alele bambongo batu awati akata kimi. Wapi? Mbona zanga inosa kama ngana. Bosanga ngana mbongo, bosanga ngana plan. Bosaka ngana, moshi ngana double.
ça va rater. Mais c'est qui est biloko tout oyo. Ngam ko so mo. Bo sakana bato si si on personne dans maïba, vous zo maïbo, on va ba beli bambasu. Vous voyez bambasu pendant que ça on bimba au bino. Papa ba tout to c'est ba option Britannique kuna allez, yéwa na quoi malade à ce le 4 de la mutu. Ça va ça singa na ziba ma kam na kanisa na ko yiba mbona yibi mbona na nana abo ko shina ngo sa na ngayo. Donc il arrête de mater. Maman me bele fait pas pour faire moi ça le papa là. Non, c'est bijou ko tumba kuna. Non, OK na bijouterie. Donc sur la mot, donc que non dans ce quoi on dit pas. Na saka kana ke pas été. Oh yes, mwasi yanga moko mwana mobali mwana mbali lakini mobali na kosa mwasi ya mwana mobali okobala yana panda mwasi ya mwana mobali ko mama ko ngako ko sele ko to bi yolela moninga la kisho taza mwasi pe ata jamba boye so oye tikalinga pe na kani ozanga loko kokelebela ni papa ndego lati ne loko chala ko kwa njanga sileka kwanza mbongo zaki kolia akonza yako kwanza hapo mutako kwanza obe oyi yewu tocha makela pam na koyela na pena na ina pena zulu pena na ipena ba ibelema papi ya bino baba mana zulu na baba ebote alo bana mo bi na ba mo contest zulu musika keba na yo na osala ba faute na osala ba funa ko signer yo parti na mo peut être simboté bokangi na singa boipona ni kim sa so mbangu partout Nazana kosa mwasi kazaki pole na nazana kosa mwasi mwana mkali fungula singa papa bible fungula singa soki bafungoli ye bakotele matenga na yebi ye papa minke mwana tenga sawa na zala mwenye Patrick tikakondayo kuikulungi kikasotike ya kulomula kaja koi nabi fungula singa fungola ta ya maboko batika makolo ebonga fundi kulungi kiwakutuke ya kulomula kaja koi mama leki mama Kimya na. Nabii kimya kwa Yesu. Sasa nakosa mwazo. Nakosa mwasi. Hapana bikini nakosa mwasi. Nakosa mwasi. Kama Mungu anaona mwa. La Bible. Nakosa mwasi. Nabii kima kwa Yesu asi. ndio sababu na yo papa nazana kosa. Kwa mwasi la Biblia yetu. On sait une bonne il va pour guérir ce que le cœur brisé, pour proclamer la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Papa, dans la main. papa kaka Madame Kimia. Fungula singa mako. ya baba kwa mafungoli hao wasema to mingo papa Kandola ye. Ndimbaza musaranga. Bubazi kawa na nikawa. Manani. Patrick na kuni bonjenge ni. Papa tanga. Makaya. Lubanko Yesu. Makaya. Ya koli Yesu papa koli. Kango yanga. Kango yanga. Kango yanga. Kango yanga. Kango yanga. Kango yanga. Ayanga. Oh, kabaya la santa. Reka lo santa ya la shete saka. Makaya. Yango ni ndo tanaki moto oyo. Parce que on t'a couvert kwa baba Sasa hivi. Na baba. Baba. Patrick. Baba yeye ndo
Papa, le tonnerre. Santa. Calma. La cheka la basanta. Prophète Minela Zoba impoli. Bonjour. Quand quitte le boko, n'a pas quitté le boko na yo. Petit yo bingai. Na yebi yo très bien, yo un grand prophète. Ah bon? ZVD. Gaya. Petit tala. Et d'abord quand vous êtes impoli, pourquoi na bino vous êtes impoli? Parce que so pesa ngambote ngamuko na yo. Tout le monde m'a nzambe. Ngamuko no âge. Olati chapeau so pesa ngambote évangile ZVD, évangile ZVD, évangile. Comment na camarade na yo limbisaka. Na olimisa plus ça sur ta olimisa ba. Tellement olimisa et c'est si déjà. Petit. Pour une ingratitude ya boye o nkolo. Ingratitude boye pour na nini? C'est là. Petit. Charles le comte de l'homme à la page, à Kabata la thé, à Tiombo, hein? Yves Youd le grand Congolais. Non, Alexandre Banga. C'est pas moi. Yo, yom tout la samba. Bon, qui t'a donné la permission au Canada Kouta na bango sans qu'un anaï va passer au monde petit. On va bon dans un anga. Non, non, ça va venir dans la guise sur laquelle on a prophétisé la famille n'est pas bizarre. Petit, on va prophétiser dans le coup. N'a pas en zone nuance les lots, va prophétiser dans le coup petit. N'a mon apprendre prophétie petit. N'a pas petit na beta kaba la prophétie, boita na beta kaba la prophétie. Yo yeba ki prophétie. Au vent de pas petit nanzala. Muta passi, petit no bonga na sima na ngai. Na bona ko bonga na sima na ngai pardon, c'est pardon. OK, ya ta vie. Na respecta kayo na mo loko komi ka mususu po komi ko déborder mamo yo la sanga prophétie vita tout ça donc maman non ça pas yo nanga opne bi prophétie so prophétie prophétiser solo nani le belanga nani zela malem renseignement prophétie pour bana loko prophétiser pour na batu ba kanzango asolo petit na alakisa kiyo batatu na kaboyi ba renseigner kaboyi ba meka kone kwa sima boyi pour ba via mutu boyi hotelika elateli na ça pas bilo kana solo bana petit na alakisa ya vie non mama sakoli pesa na masango mama sakoli pesa masango na lia yango munango ko tuma masango tele kwa ndita yeso kaboyi masango Quel est ya basi? Oh, mibali bango na ba santé. Ya basi bango na ba santé bango petit. Vina ya babi nango. O ba sana ko kilote mama na yo. Ya mama. Na zangana na kweya na telema Yesu yo makokina ngaya ya Milangi ezosala nini awa iyo kaka nayebi te soki nani bano ndenge nini iyo wana yango mosala ba mwa asala sikio na ngana tia frigo yo soki okomi kuto ozotanga ozokosala tata ozi basikio ozomema omena na permission me nga na chaque côté oyo ozali komonela nga na leya soki oyebaka malamu te konga na leya nga na chaque côté okomi biso epui na ya mosala te bango to ozosukasuka na bilamba oyo mokolo ozosala kaka na bilamba ozokata sengi nga na mwa mosala te ino ozanga naye na ya kuna nyopanga soki sanga na kimikomo chaka za pesi yo na nzoto na ngate oki na bisa yo lukoma tokosala biso loko na pasi po yo na sosi bilina na kati na siko pona nya lolo kita kanga na bebisi kongo
solo nzoto mobimbi yo pena idée on na sala ba pe awa na yo ne sala so ko fala ko ki te fana na se na ki so ba fana na pansango o ni na ba pa na ka tene maso tango ko ki sengi ko na fana sama bele yo ko so ko ba mo na ba kucho de na kata ndako continue ka ko ko na so ko la bese ni ka ko ni ka Pasteur. Il y a un problème. Oui. Où tu vois? Où tu es? Frère Thierry. Frère Thierry. Ni. Moi, été là pour faire là. Moi, été. Où tu vois? Où tu vois? Nini boy? Moi, été. Nini? Malade. Moi, été. C'est moi. Maintenant, bébé. Moi, été chat. Moi, été. Côté canate. Nini kasi boy? La belle chat. Bakoma nyoko la ngai. Nani? Moi, été. Bakolo la ngai. Moi, été. La ngai. Comme c'est un problème. Attends. Ndikulisha nini chéri? Passé. Ulubenga tanga inasina ufanye yingu nana nyokola yinzulu bawana nana zonyokolela ngayo mbananga ninyambo ko tu le bino ninyambo luka aisha le ninyambo mwana mwa famille bino mwa tata semie boni me bana ki boni me bana le ya ma fille Mais ma sœur, sois calme, non? On a un cas de prière ici. Oh, ma fille, ma fiotte. Yo so ko to commissaire de kolanga. Yo na di bona de chako yo. Na bi ko me bana loki. Nini bo? Na bi me ko me don go sala na ngate. Ko me bana na ko da so bi na ko tin to ko mo do so ma be. So ba. Ba ndo ndako na ni ba petit terre. Ko me bana loki. Yenda so ko yo. Yenda akram bana na ndako. Mandana ngeza na mbana. Yo na bana ye. Na bila kuna kuta mtoto yebu zo te chako bi ma bana loki makelele te. Na ko sala ngo. Na comprends chéri nzoka lenda koma mwasi na yo awa nzambe na ngai baprofeta nzela eglize nini oyo bandeko nzambe nazalaki zoba nzoka na bokolende nyoka na kata ndako na ngai yo yakomina mobali na ngai. Ne pleure pas. Pasteur obinini pasteur okomi mbana na ngai shako obi kokamsanga okamsanga vraiment kasi ngana mbanda no te shako ti ozwaki nga omeninga awa ebiteki nga yaki mission mosati yayo na kati ya ndakoko ngai femme légitime eza nga olobaobibe ozofiota mpe mbanga ozoloba boniko mwana ti mosaki kindumba ozofafona na mibele parci par yango tiagasisangaki mokolo ti mosa libala kobota na mibele mosusu ya libanda oyo banaa libandibandi soki libele na mbani
combien? Combien? Ngana oye bisote na zini yo fait oboti na oboti be na été uvani ba mule bya sali loni na so ya sali ba shoko boniko na kota ko suna bina kutote okina biso responsable so so ko minga okina bisayo ngande awa na yo chaka na fait bisayo na na tele ba banda osimba kwa shoko na fima ko na osimba ngati boniko kama mnogo benga on laisse bino kama mnogo na yoge papa ba fait sina bina kuta kuta sina na bino ma moto ngo se ko ya tele ndanda ba solo na kuni bo mama ko na ko ba na te changa ba ba na te boniko yingo tanya na ko ba bino abo mo na ni Laissez-moi. Maman Chap, ne te dérange pas, je comprends tout ça. Sois calme, ça c'est une race de vipères. Hein? Mais sache qu'il est écrit dans Marc 16. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents comme celle-là, hein? Mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Amen. Maintenant, moi je vais prier pour toi, mon frère. Et je crois que Jésus que je sais. Frère, prions de Jésus. Père, je t'invoque maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette foi qui était malade, la guérison soit maintenant. Je communique la vie à mon frère Thierry par le nom puissant de Jésus. Toi, maladie. Oui, tout ici, nous ne pouvons pas tirer. Condamné pendant les temps de la temps de comment la Jésus-Christ, on dit ça, on est prospérité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. François kutanziriza makasi ko coup d'état pété ngala lingra ba oyo ba komi soki pisaumes pisom en tout cas yezo ngo pasaka makambo kilikili aza mayele te bakomeba tu livre bakomi pisom bon ngai omoni déjà côté wana ndenge batongi nalingi susu babuka obuki kuna obuki kote otongi omoni tiana lakisa yo papa na kanzaka kolekanga na mayele awa koyiba ngo 4 sacs à ciment ezalaka ndenge wana 4 sacs mbongo place na losana ngo ba reflecteur na komona place kote ondenge na chebi salon kuna salon kote okoti boyeba couloir lokola nani nzamba Rotterdam Sebula akili yenda kopesa mbongo na silisa prépissage nyonso na se esi nana ko vana ndako na lingi na kangisa papa chef munoko mais na moni afui dans le quoi moi des salons ko sala bien côté msusu ya bana côté msusu ngai na olakisa ya kubake ngai bana ba yebite ke pakola me pesa mela mutu nyonso tout moi je suis en contact direct avec Jésus mutakosaka nga zate Ils ont commencé à me dire que mon ami a salami. Azala nous te yondo ba. Ah on a que ngelo ko mutu un homme fatigué. Aza peu plus âgé que ngai. Na mukedi na nzida mfumu za muva zola mimpega muva landa ka français na nagi. Français na yeke. Oh, officiel ngate pona ni. Ya mama na yo. Rien mama na lembe. Masala. Mama, ndenge na yebo na esprit mususu na bomama. Ba bijou na ngamba bloko na ngane subimisa. Bimisa ba bisenga ba fina nganje bimisa na bimisa ni mama o sale me no fe bula na mama kana ngana mboka je pamba abuti siki wapi na mboka ninya ayako sikoke bat tele ba chauffeur taxi mene ba sema ko nyos ba sema bino ko se amoyibi jifa wati ko sema lelo bana ko so kota makala mais so sa gizengi ngana sa mais mu fe bula mu fe bula ngana mu fe bula tela mutabini ebe mama na yona sa ke bula mama na ke bula mama na ko keramba so sa kana ngaka na ba keramba waka kote wana wana ko bitu wana sikasi pala yo afila tu ngai sakabanga ko kote sakana sakabanga ko kote ngai ute mo la peine tika na français
uyibi tibina na kisha nani bato bana bana biso na kisema baka bebele tolakona bino tolakibina na kisha bozanga bozaba flu profeta muyibi tokwanza sasa munyoso za biso biso wera safunyo na sasa mwawa eza biso bana nzemo batu nyoso biso bana kisha mesubla bana kisha biso muyibi ngambo mwana kwa bima ya maza biso ya maza kedelia pa atikadi na chantier nambonga nani nani bosikite nani bosikite moto nini wana simba na mtokonde la kule mate mama sala baje na bindo na fu bana na bombe baje na bindo baje na bindo moto moto sila na nzoto ya mwana oyo yo za nzambe amen moto sila na nzoto ya mwana oyo moto sila na nzoto ya mwana oyo amen moto sila na nzoto ya mwana mwasi oyo amen Yesu ayena ngomba na sala ngona kombe ya Yesu amen moto moto mwana leo sûr que sérieux problème mais à part ça nzamba zanzambe nzamba zanzambe ba onction et mati malgré papa prophète azomona soute mon ba jour banini mais moi c'est na kosi akosi asina bisakolité moi fia prophète mon na suis bisakolité sur ma boko nzambe bina bino zebede évangéliser. Derrière tu comme la tête. Nga mutu. C'est zongandako. Et ça histoire enfant prodige. Asengi tata ba bien, tata PC ba bien et puis moi on a accueilli. Asakani na ba bien, asakani na ba bien, mais tant ba bien si laki. Atabi oh, nazonga tata tata na ngai. Ata même na ferme bangulu, na sukula tata bangulu. Avec et passer de DVD. Il va na ba fanti toi hein. C'est vrai ça. Il faut le faire. Comme si on se met tonga. Okoma molonga ni ngai. Ba évangéliste. Yeme Zebedes. Na mo évangéliste Zebede, maman Zebedes. On va na kita coin. Qu'est-ce que c'est qu'on a ouais. Le bigat. Ngate wana pena. Ngana ibi ko soigner bolinga. Ko timba te on comme église ba fanti. Et ma comme tomona pas ma prophétesse. Mais on t'a quitté. Évangéliste. Amen papa. Bonjour. Oui, ça va. C'est là, tout bon. Ashuka. Frère, nous avons battu les katina. Uteka bapine na victoire.
batindi conteneur ya bapine alors okopesa nzambe sans pine mais ya kombi servir misala ya nzambe amen frère amen pesanga maloba na yo epuye problème na ngana problème mon simple mbongo ezingi yo mbongo ezingi ye oyo moto mbongo boye nzambe namona moto mbongo boye te nkolo mbongo boye pani opesi nanga te malamu évangéliste malamu problème eza nango simple na ngai natinda petite sœur nanga na bruxelles naoluka nayeba place nini naozele passeport yafi passeport ya pamba kaka kaka pamba oza $300 soki oza $300 kaka sikoyo nake nazongi ozwi passeport bon billet soki billet scale $900 mais billet direct mamoko 1200 soki ezalaka ntuka makambo nyonso même visa nga makambo nasalaka te to nasala yango sikoyo total epesi combien total ya direct be ya kokata te direct 1200 plus 200 1400 mais wana sans compter visa soki na visa opesika 2400 na moko parce que visa 1000 billet 1200 plus passeport plus passeport 2400 en tout cas samedi azoke samedi opesi lelo samedi bon pourquoi pas siko afranchi siko te siko ambassadeur akendeke bandundu na ye te na kati fo ezalaka lobinda kozala komoni bato ya mokili bazomema ngulu mais biso bafreze kude tozozima bameme bampate bien pensa bien évangéliste là-bas ZBD évangéliste ZBD évangéliste ZBD honneur de la loi Chtari arrête yanni aza agent bureau zala problème eza te tokende mutuka na biso ezali kuna na point nazala nde bandaka tosa batosala dicterman mwasi kimisi mwasi Yo
le Dieu de cette fois-ci. Frère Lembo Jean Bibi présente Sœur Julie Toussé, la voix la plus limpide de la musique chrétienne, dans un nouvel album, Le Dieu de cette fois-ci. Le Dieu de cette fois-ci, nouvel album disponible en CD, cassette audio et DVD. Sœur Julie Toussé au danse, le Dieu de cette fois-ci, des louanges et adoration de l'éternel Dieu de l'univers, rien que pour vous. Le Dieu de cette fois-ci, une œuvre signée Sœur Julie Toussé. Gloire à l'Éternel. Tu fais tout ce que tu dis. Jésus-Christ m'a sauvé, du péché m'a délivré. Sœur Julie Toussé, dans le Dieu de cette fois-ci. Du fumier tu m'as tiré, à la gloire m'a élevé. Je te louerai toujours, Jésus.
natale